peuple congolais nde tolobaki bokoto 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 tozana komande eso toti pa bavoka totofunda mama wana parce que tant tozoloba tokoti na ascenseur tolobaki que l'air est grave bato bazomona ngo liseki sikoyo bakobengisa mama wana biso na ye akoloba vérité l'air est grave yango totobima na palais de justice peuple congolais yango oyo document yango oyo totosala plainte na biso contre mama wana lokuta mama ya ndoki ozoti bofuti bana 200 euros po baboma nga na komanda eso oyo towana bamboka Congo te mboka barwandais te awa peuple congolais tona bapays de droit tobenga avocat na biso et puis tokutana na bango ndenge tolobaki yango oyo omoni yango oyo yaloka sokoko ndenge eza na avocat nda kokata makambo yaloka sokoko aozola biso avocat kokata makambo bato to bazalaki na marche le 17 septembre bino tu bokozala jour yango bakobenga mama wana mpona kokutana na ye lokuta bandoki baoluka guerre civile l'air est grave twana komande so bon komande lotobima ilongwa tongo tozobundela mboka tokobunda contre bandoki ya mboka tolobaki tokosukisa bino etake Dieu existe bokalisa toleki oyo tu aza na complot wana akoleka na bar na palais de justice yaloka sokoko touti awa na palais de justice bandoki ya Congo basuki toyokisi bamessage de mort ole boboma Ruberu boboma Moïse Mwarungabu bino famille ya Félix Tshilolo peuple congolais touti na palais de justice tototika plainte na komanda eso ndenge toyebisaki bino ekosalema moto akobangisa biso aza te tozobundela mabele bakoko na biso lokumu ezonga nano epai ya Dieu tout puissant le créateur de ciel la terre mabele ya Congo eza à vendre te tomoni Kanambe abomi bato na Kasai abomi bato na siège ya IDPS abomi bato na Yumbi tomona nano te place bandeko ya Félix Tshilolo bafunda baboma Kanambe tomona ambassade ba Rwanda pe eza wana tomona bango ata mokolo moko te mais bokanisa biso toza biso moko guerre civile obino bozoluka bokokutana na yango bandoki ya Congo bazoba yango tolobi na bino bokokutana na justice belge bakokutana na justice belge vérité nyonso koyebana nde tozoyebisa bino mbote mingi na ma fille bien-aimée Claudine Diasuka na Tracy Mbelenge tolobela vie ya Papi Gen yaloka sokoko tala yango document yango nde kata makambo boyeba le 17 wana bakamera tu ezali bakolandela makambo nyonso bato tu bayaki na marche bato bakozala wana témoin bomona place ke IDPS eza parti ya bandoki IDPS baza bandoki bayaka na Congo po bateka Congo babanda koteka Congo banda kala lelo na nkombo tata Nzambe na nkombo papa Kimbangu na nkombo Patrice Emery Lumumba na nkombo Yesu Masia na nkombo Floribert Tshebe yana bazana na Cédric Nyanza ba martyr nyonso ya Kasai chef akamuna sapu bato bazokufa na bayumbi partout bokutani nango bokanisaki tokolalisa tovandaki silence totelemi komande so ye wana na car ana volant fatigué longwa 8 heures botaka komande so
ya lora soko commandé ça olia moi habitabe pour moyen terme. Yango na peuple congolais, l'air est grave, l'air a sonné. Yango tolobaki tokoya na commandé eso. On a parlé de justice tokomi to sisi sikoyo barobenga mama wana akokutana na ba 85 millions de Congolais. Yo mama mombozo tambola na lokuta. Yo mama mobimba osala ba ministre na bino ya koboma ba Congolo bazobundela mboka. Yango tolobaki lelo plainte na yo esalemi yango plainte na yo yango plainte na yo tout kosalela plainte po lokuta eleki mama wana lokuta commandé soye wana peuple congolais surtout depuis Tongo to ibisaki binoke to tikela ki ba to chance de façon mama wana ameka koloba vérité ya makambo ezoleka na bone misanga na mona simango mama atika kolo aloba vérité ya makambo oyo eleka ki le 17 mais tomonike to tindela ki ba mama la biso ba Gisèle Mandaïla po ba meka ko yebiseke mama aloba vérité bato ba betaki ye. Mais maman a quitté, banane va répondre que va se venger. Tout le monde de plus en plus makambango ezo komake. Biso to zo ngona nega ke les Congolais zo makambango na légèreté, mais bango bazo zo ngo sérieux même avec des menaces de mort. Yango biso sko to uti en tout cas to ndenge ba to aloba ke ba Congolais mitema mabe boke. Ba moni kuna ba fongoli déjà ba code pénal soki ya nini soki de bato nyonso batiaki ba menace de mort amoni avocat biso penda comme ofongola ba code pénal soki nini ba nini boye baki bokutana nango yango te si peuple congolais muto abanga muto te awa muto kobangisa muto azate biso tokotambola librement tosi to déposer oya lingi asa la justice na ndenge na ye aya kokutana ngana bokecho asa la ndenge ya lingi mais ce qui est bien, nous sommes maintenant protégés par la justice belge. Ça veut dire quoi? Biso tozo bondi la mabele oyo amonike azana makasi ya koya ko bondisa biso na nzela etalié. Mais biso to lobby to tikela ki mama wana chance tant que maman la biso congolaise a sala tout a changé langage na ye atika ko la biso. Mais to monike réponse ya ye na bana na ye ba lobby ba ko se venger. Donc ça veut dire bazo linga ko se venger le mensonge mais biso to boyisa bango ke vérité ko gagner. Touti na justice toujours continuer toujours na procédure na biso ya justice bon tango okoma ke justice esalema beaucoup mona ke nyonso beaucoup peuple kozala informé mais biso toyebi ke na nyonso o mama na loba eza lokuta tokotala soki justice belge soutenaka lokuta ça veut dire mama kozala soutenir na justice mais soki lokuta ezali avec des preuves ya bambongo bango babimisi bafuti bato po ba beta biso po ba boma biso ba menace de mort il y a les images to memi tous les images na ba kombo ya bato ba itanga mitanga mikuna bango to ba ozala convoquer pona awa na menace de mort basakana nango te mutu tu oya lobaki mabe ayebaki akoleka na bar parce que biso tango to ataka bato kichasa ezaka menace politique. Mais oh, comme ma menace moko personnel et à l'okuta, ça n'existait pas. Donc pour nous sabino qui est peuple congolais, il faut bozala toujours na courage muto abangi sabino te. Et lo wana nde biso to peuple mokonzi to boyi muto abanga muto na Bruxelles. Bomoni ke to tika ki tamulai pona ko lakisa ke toza bandeko to kome mama mais to moni ke mama lokuta elekiye. To moni ke na lokuta na ye to ariska pelisa moto na mboka. Parce que bango nde bazoluka ba biloko na ba désordre beaucoup mona ke biso to luka toujours ko calmer preuve que ba mama Mandaïla baza ba témoin to tinda ki bango basola na ye mama lobi bango ba ko se venger kaka bon na éviter so ko se venger contre ba Rwandais ou contre biso ba toto bunde la vérité. Donc message ezaki peuple congolais to uti ko déposer parce que ba to ebele bobenga ki to za pe besoin na ba aide financière na bino to za besoin nango. Parce que boyi ba avocat esenga mwa mbongo to senga en tout cas ba peuple congolais en tout cas mutunyo so ya monike ya za toucher na makambo ya lokuta oyo ba koseli biso likolo ya ko bundila mabele ba numéro eza wana donc bobenga na wayambo to solo la mer
tokolâche te tokolâche te peuple congolais awa concert ekobetamaka te oyo alingi abeta concert omoni biso tomoni que ça ne va pas toke na justice toza na ba état de droit ça veut dire quoi awa eza mboka moko eza na état de droit yo ntango okende kosenga concert sache le ke bato mosusu baza na droit kokende kosenga contre concert et bapesaka moto nyonso autorisation et droit ya kosexprimer donc awa na poto tant que biso toyebi ke toza awa peuple congolais toza conscient musique ekobeta te mutu moko bolanda oh concert ekobeta lokuta ekobeta te parce que tokobimisa bato mokolo wana bokomona bino moko bokomona ke biloko mosusu basala nango aventure te basala aventure na mabele te toza contre tobunda na mutu te mais biso tobundisa bapaya tobundisa barwandais so bamisicien ka bokota na kati biso bamisicien motu nyonso ayebi rolo bazosala bamisicien boyebi barolo bazosala mais biso tolobi boye peuple congolais ndenge eza boye bon tokoti sikoyo na procédure tokofinga mutu te tokolobela lisusu mutu mabe te na ndenge ya bato wana mais tozokende na justice na bango mais Kanambe Félix tokotika bango te oyo amoni ke ça ne va pas akende na justice po biso mpe tokolakisa bino ke Félix aza traître tokozwa mpenza mama na baavocat mpenza mpasi bomona ke Félix azala humilie na justice belge awa akoza humilie donc biso tolobi boye peuple congolais bokondane biso te tosupporte trop totiki mama wana me bomoni ke aza continue toujours na kotinda bana na ye na violence na menace voire même bafinancer mbongo mpona kofuta bajeune baagrese nga na bokechu 200 e mutu oyo aza en tête bino moko boyokaki bajeune wana bazotanga jano na dido bajeune wana nde bazotanga donc soki bokozala besoin ya kotuna bokende tuna bajeune wana ke bino bato botanga biso bakombo biso toza korepete makambo oyo lobamaki donc merci mingi en tout cas depuis tobimaki toza fatigué baembouteillage mpe eza makasi en tout cas napesi bino wayambo tozocontinue bamama to bobengaki biso bosengaki ke toporte plainte po biso tobande kolobaki no bamama botombokaka mabe bokoyolobaki bafundi ndeko na biso ya mwasi me bino moko bolobi boporte plainte merci en tout cas na soutien na bino merci napesi wayambo merci commandant Eso ndenge tolobaki ka l'air est grave l'air a sonné ya loka sokokonde makambo bandeko to bozona na biso na Kinshasa makambo olobaki tosukisa mama wana parce que aza mama na biso lelo tobundelaka bamama oyo baza koviole bato bakosala makambo ebele ke ye alingi asala commerce na ye ndenge akendaki epa ndeko na ye Félix Etilola lesi Tikololo le Corbeau Renal apesi ye $20,000 $10,000 atindi yango na Londres 10,000 ya azwi mpo na mois d'avril akendaka babene kosomba biloko na ye acréer théâtre na ye mais makambo akoloba ekoti te kade sobaye bokoto l'air est grave il est temps yango biso tose défendre na biso na l'état belge yango wana ndenge eza awa ezali image ya suka eza lelo ndenge bomoni biso boye tokolobela lisusu te siko moto tu ase prépare bato tu oyo bayaki marche boza comme batémoin ya Congo ntango bazobundisa boketi oyo mona eso neti babundisi Congo ntango babundisi bakombata mosu neti babundisi Congo image ya suka yango tosali mpona mamana siko tozozelaka jour bakobengisa biso na jiji nde tokonokata makambo oyo bamama nyonso oyo bobengaki biso boyebaki moma déjà avocat tozwi avocat mibale déjà c'est l'argent o bacongolais tokomona siko bino bacongolais bon tolobi ka toloba bon ya loka sokoko mpe aza wana oyo akoide aide na ye yango tolobi kaka merci mingi na ya loka sokoko Claudine Diasuka tiela bango image yango plainte na biso yango oyo plainte na biso yango oyo plainte tosali contre mama na biso oyo ye lokola barwandais bazoboma
bandeko na Kasai ya lobi aboma biso bokutali na yango tokotelemela bino tina suka ndeko na bino il dirige rien, il contrôle rien, il maîtrise rien. Parlement eza na maboko ya Kanambe, Sénat na maboko ya Kanambe, ba gouverneur na maboko ya Kanambe, premier ministre ya Kanambe, ministre ya défense ya Kanambe, chef d'état-major ya Kanambe. Boyaki na lokuta bokutani na yango tosukisi bino tuhumilie bino pe tokuhumilie Félix jusqu'à la dernière souffle na biso na libération ya Congo. Yango na bandeko to boza kolanda biso na 4 coins ya Congo botelema bolongola nde kobanga yo diaspora fandaka na Belgique bozo banga bolongola kobanga Londres, France, partout ekoyima awe tozana ba pays de droit mota beti libende to betele libende po libende zalaka marteau liboso yango wana bandeko na ngai ndenge ka tolobeli lelo makambo tovanda silence to continuer mobilisation na biso lelo ezali ultimatum o topesaki 5e jour lelo bokota bino tu na Bokoto TV bokomona yango Bokoto TV eza wana bosabone pona ba image. Merci mingi ya Laura Sokoko, merci mingi toyebisaki ya Laura Sokoko toke longba tongo tobimaki toyaki na palais de justice kobima na biso yango oyo botala bino moko kaka embouteillage ya ndenge wana na poto nde makambo tana tiela bino mo embouteillage to na tunnel bozota mo to na tunnel on a tiré la Belgique, la Sabino que toujours travaillé, bandeko bozana Congo, la Kisangani, Bandundu, Bukavu Vira, Goma, Butembo Beni, Bunia, Isiro, Kisangani, Kindu Maniema, Bandundu, Bakongo, Équateur, Katanga, Kinshasa. Biso la touti palais de justice yangwana tozo la bino siko toza na tunnel ya poto ya Belgique to la bino ba image ndenge ezo salema peuple congolais l'air a sonné, l'air est grave motakobangisa motazate toujours yangwana to tiku de pas avocat na biso bon yango ya dossier yango to simbi déjà eloko to lukaki to makambo ekoma na ba justice belge et c'est comme na justice belge donc moto akobangisa biso azali te moto akobangisa biso azali te pe tokobangaka motu te moto akobangisa biso aza te abotami te aza te Farira, Werera, Jibira, Kofira, Wazekroara, musique ekobetaka na poto te ni na Paris, ni na France. Lokwa bozo tumola bitumba oyo, bokomona bino moko makambo ekoleka. Ba jeune à 17 ans, 18 ans, l'air est grave pour na Congo. Tala ba jeune na biso babotami na France. Bazo sala o le lobby bazonga. Bagono créer misala na kata Congo moyen bazonga te. Pour Félix et Chilolo, ateki Congo, ba jeune tout ya Belgique. Bo balinga bitumba, o ba ebi ke baza ba Congolais, ba Zaïrois. Botelema, l'air est grave. L'air est plus que grave, plus que catastrophe. Ba jeune ya Allemagne, ba jeune ya Hollande, 18 ans partout. Bitumba oyo botelema parce que avenir na bino eza en danger. Soki botelemi te ba jeune motakotele misabino azate soki bobundeli mabele te boyebaki babando tuno kaka ke yoza national o Congolais mais Congo ekoma ya ba Rwandais Congo kuna ekoma ba président ba Rwanda yango moni bandeko na ngai tozobunda tozolamusa ba jeune po ba jeune bo négliger bitumbo tozobunda te ole ba jeune na biso bazana ba porte na mire ole babundela mabele mais bazo corrompre bango na ba $200 200 euros pour babo mabiso likolo 200 euros Félix a personne bonga personne sous 200 euros wana ake na itimem bande kono bazwaki kacha
bakozwaka yango lisusu te bata bamafia baza wana badido bajano kabuya bata mafia oyo na bajournaliste moko boye moyen natanga ata akomona ete mpo azalaka ata na lindefu te depuis babota ye akomi na 70 ans me ntina lelo oyo aka kolokolo kaka journaliste akolokolo partout bino bokanisaki bokobangi yo bangisa biso Congo bitumbo eza ya bangala te so ozomona bitumbo biso bangala bitumbo eza ya bangala te bitumbo eza ya baluba te soki bino baluba bozokasa ke bokokanga peuple congolais bokosi boza maboma bokosi bitumbo eza ya bata bandundu te tozobundela bata bandundu te bakongo te tozobundela bata sud kivu nord kivu te kisangani te tozobundela kindu maniema te kisasa te équateur te katanga te tozobundela mabele ya bakoko na biso yozoya na tribaliste po epe ezolekela ngai jala zongisa namo ezolekela ngai ndeko na asa komi mokonzi oyo bolukaka mbula na mbula tina olokelo sa mosala tina lelo ozalaka na internet tina lelo oza kaka na internet kenda kosala na miba kuna pe ya miba bayibi 10 millions de dollars ndeko no ye wana na kamere 15 millions bambongo musali ba 3 milliards ba 800 millions de dollars soki nani Tshisekedi asomi Ferrari comme so Christian ye wana bimisi 350 000 euros asomi Ferrari azo vimbana nango pe na tinel yango na bandeko na ngai makambo tozoloba bandeko na biso bakongolo boza na kati Europe bosakana na makambo ya mabele te mabele ezali sacré na vie ya bato basakanaka na mabele te yibanga mbongo voiture me mabele te mabele ezali nzambe yo ozali na kati ya bomoto bayibi yo mabele ozo continuer distraction na baeglise ero eza era musique bamakile eza kutanga tolibere nano mboka na biso te me boyebisa bavedete na bino wana batelemela makambo ezoleka na Congo bokozala juge Farira Redira Jibira Werera Wazekroara Charamara tout art bokozalaka juge bitumbo lelo bozo bundisa boyebake le Congo sera sauvé le Congo sera libéré bokozalaka juge tout art bokozalaka juge ba fanatique ya Farira ba fanatique ya Kofira ye wana ba auto mema epololo ba memi elikolo bomonde basalaki Kofira ba memi portable na ngai tango tozobisa bango ke mboka le ezali dirige na bato baza criminel bango batiaki tembe bokomo olela bakangi Kofi bakangi me ye wana abetelaki amida na kamere te abetelaki kamera aliaki bambongo ebele bozomona baconséquence makambo tozoyebisa bino bandeko ya Farira bandeko ya Kofira ya Werera bobenda bandeko na bino matoi babundaka na peuple te makambo boza kobundisa mboka lelo lobi bokopeye yango bokofuta yango cher bokoya na exil lelo bozosepela mpo bozolia na barwandais banini bokoyaka na exil bokomona ndenge exil ezalaka bokomona souffrance ndenge ezalaka Fali Kofi Jibe bokoyaka na exil bokoya kobetaka miziki yango awa mpe tokotelemela bino bokotelengana bokokomprendre ke bakisi na bino ezotinda bino ke bobundisa Congo bamagie na bino ezotinda bino ke bobundisa Congo mais dans l'avenir bokolobake bato oyo bazalaka baprofete soki toyokaka komande so toyokaka Ipo Waiza toyokaka Pichu Shomongo Christian Bola Edi Bolombo toyokaki bandeko nyonso bazobunda na bosolo me toderanjaka bitumba oyo te me lelo bino oyo bozobundisa Congo bozonyokola peuple congolais
boyebake celui qui tue par l'épée périra par épée. Bofinga na bino ngai bosloba o bolingi mais ténèbres tikala jamais ko gagner lumière. To ko gagner bino bo matabo kita soki papa Kimbanga zalaki prophète ambokana. Soki Lumbumba bakataka ye mike mike. Soki bale moloto bakufa na 7 fois poison. Soki ba Dani Boteti, soki ba Mamadou Ndala, ba Cédric Kinyaz, ba Floribert Chebeya, ba Arma Tungulu, ba kufa na bosolo, bokomona bosolo, bokomona pole, bokomona makambo ekoleka na Congo. Yangwana yaloga sokoko, tozi des avocats, il fait tout fouta bango, to avancer bango, on a koyebisa yaloga sokoko, nege to vandi awa, eza isu makamali sekite, ekomi makambo ya bavoka po toboy tozuka bavoka mindele ya babelge po bango bana mboka baolinga desordre na mboka na bango te. Tozwi bavoka mibale ya makasi oyo bakobengisa mama wana ya IDPS. Mama alobaki bozongisa boketu na bwende. Mais bwende ezaka mboka te. Mpono lobi te boketa keneta Kasai. Boketu wa mbifale na kene Kasai. Na kelomona place baboma ndeko nanga kamuna sapu. Kanamba boma ba Kasai lokola njinji. Tomona bosala marche te. Kanamba bomi bandeko na biso na Kasai. Abomi bato na IDPS. Félix yana bia limbisi bango. Félix oko payer cher. Chilolo. Toussaint. Chivoube. Oko payer cher. Naza koyebisa yo. Oko zala humilié. Kombo ya Fabi Tshisekedi kolimwa na kata Congo. Motako yokaka ngo lisusu te. Soki bokanisaki ke bosali copie na bino bokozwa ba Congolais bokota nango ebeti poto. Ebeti poto, tu diriges rien, tu contrôles rien, osa figurant. Osali imposteur. Tala baninga tu bakendeke États-Unis bazongi baboy kopesa ata mbongo po oza muyibi. Bapesi Gabon na Brésil baboy kopesa mbongo. Po baby oza moyibi Django Tiwara. Alain Delon, Chic Norris, famille à Brice, les familles à Tony Montana, Al Pacino, ba famille à mafios. Bokalese boko osakana na peuple congolais, biso to telemi makama musique na poto, bobo sana na bino. Bokomona makambo diaspora, diaspora France bokomona, diaspora Belgique, Allemagne, Londres, Suisse, bokomona bino moko. Biso tozole la mboka na biso to récupérer mabele, bino bozoya na biso na bavantir. Tozole la makama mabele, bino bozoya na bavantir. Tozolo ba makama mabele, bino bozoya na bavantir. Vous paiera cher il y a un jour. Et tant que Dieu existe, beaucoup fouta cher, beaucoup mona makambo, oye kwela bino, yango tolobi ingénieur Steve Manungweni, nakata Bokoto TV, ba mama bo s'abonner, et puis Bokoto na Bokoto TV, ba image eza na ebele ya makaso to salaki, bolanda yango malembe, boko mesara nango, ndenge kaka ezali. Bo s'abonner. Ma fille est bien nommée Claudine Diasuka, na beau fils nanga Tracy Melenge, Zambia batela bino do, ya lora sokoko nde makambo, ya lora sokoko, soko za na hélicoptère pour ebisanga ke, olani na ba bateau de pêche, 450 tonnes ya mbisi. Ezali awa, okoli yango ti okataniti. 450 tonnes ya mbisi, ya lora sokoko, les pétroliers. Azo bundela mboka na yonani yangwana peuple congolais de l'autre pesa bino kabo bomona ka to na tinela poto na lober mo pe bomoni mo mboka ngonde ngezalaka waya mbao laksabino yangwana na sabno commander so zo mema taiwana commander so na vola la commander so alembi fatigué commander so alembi yona amema ati no ba mi mo commander so mo ga mema ka aboya kuzo ba chauffeur po bokuleka nzela mosusu
commandé soye moko azomema suka na masolo na bambuteyage oyo tosepeli makasi makambo na biso tolobaki tokomi protégé na gouvernement belge tokomi protégé na justice belge oyo eza justice ya solo eza oyo ya bino na baflori kabangi te corrompi oyo bazokangaka Mike Mukebai bokangi Mike Mukebai asali nini botiki kamere ya 15 millions na Félix miyibi Félix moyibi mafiose bolanda badiscours ne alobaka lelo bokokanga bokangi Mike Mukebai asali bino nini botoli élection na yeso député national bopimeli na député so mosusu wana bopimeli ye bozwi boko dosambisa biso touti na palais de justice ese bakangi biso baoki biso kaka bobengisi moto aya bozwi ye bokangi ye justice ya ndenge nini Flori soki kabangi soki nini procureur soki ya république ya baokipa obengi Mike Mukebai bokangi asali nini Mike Mukebai asali nini Mike Mukebai asali nini po bokanga ye po adénoncer po adénoncer vérité au monde bozo koka vérité te et puis bande kongo ya Félix Tshilolo bango nyonso ka bata village na ye bokata soni te su bokuta na sali bino tu bozolo bakaka bana betu moyo musambo wa Chikololo nwa samba samba musambela kabinu village bokata soni te to boyi bino likolo ya boteki Congo to boyi bino miyibi ba criminel ba assassin miyibi tala jamais kabundo apakola Carlo Laite o asina contrat na limité place yebina jamais kabundo apakola kango ya oyo soki ya kobobola soki ya kokalinga miyibi boyibi boteki Congo bozo dirige te ba Rwandais moto ba 7 Rwandais bazo dirige bino ba Congolais Aridi Polite Kanambe Rwandais Jeannette Kanambe Rwandais Zoé Rwandais Moïse Mwarungabu Rwandais Vital Kamere Rwandais Deo Mwarungiza Rwandais Bisengimana Rwandais 7 Rwandais ba dirijaka 85 millions de Congolais peuple congolais bola mukako peuple ya ndenge nini nzambe na ngai quelle sorte ya peuple naloba na monoko nini po peuple ayoka komanda iso bolingi naloba na monoko nini naloba na langage nini yango wana ya loga sokoko nde makambo kaka ndenge tolobi tobaki tosala mwa video bon tosali deya mwa video nakutana na bino kaka na 21h30 bo eskize ngai do bino tu napesi bino mbote bato bolandi ngai ya loga sokoko napesi mbote na maître Poison Gorbachev droit de veto maître Poison Gorbachev droit de veto napesi mbote na honorable camionnette Mbola descendant à Fumukimbangu notre prophète honorable camionnette Mbola descendant à Fumukimbangu notre prophète Achille Mboyo ingénieur na Londres na pension mbote Achille Mboyo ba nyonso baza ko tia biso na mabondeli bo soutenir biso do bitumbo tozokende nango tina suka na mona ténèbre tikala jamais ko gagner lumière to gagner kaka ya loga sokoko nde makambo HM Hôtel de Monet mobale ya solo guerrier oya bombi elongi na ete ya loga sokoko atelemi aza ko défendre mboka nae to na kati ya ultimatum to sengi bande kwa kisasa bobi matomoni pe balaike baza ko banda makamba 15 millions basengi pe procureur Flori Kabangi na bato ya cour constitutionnelle ba démissionner to mona bitumba yango tobaki ultimatum yango wana ultimatum tobaki yango wana merci mingi
nalakisa bino ka mwa libanda epris nakata botala poto yango wana awa oyiba ndenge nini ta bakami ya baninga evandi au parking awa kolongola pine te eloko te kolongola pine awa te awa balongola otiki bona polisi ayibi montere tala ta baninga baparke moyibi aza te bakami elalaka libanda otiki boye epa na bino kuna baye babotoli bakolo nango bazwi bakolo nango bazwi voilà ok merci na bino nyonso ya Laura Sokoko tokutani na 21h30 merci au revoir.